Susu a kosala biso critique wana. Voilà. Ndenge zalaka to banda mayanga na biso. Le loto kolobela affaire ba billet ya levangantama e komi wapi na point nini o ezali ko kendelele. Est-ce que yangi mazo teka ba billet to azali ko teka ba billet te? To kolobela pona, to kolobela nzadi ya Adolphe Dominguez abeti mama na nzadi ya kosakana te. Donc le 18 oyo atie wana ya le 18 soki octobre na ya Zénith ya makiona na ndenge ya kosakana te. Kofi Olomide concert ya ING Arena situation ba billet eza mbilinga na ndenge ya sakana te. Mbilinga mbutu ya Héritier Watanabe na Ferregola e komi na dimension mususu ndinga osakana te. Affaire o alongwaki awawa akekuna e komi makambu keno ba inclure ba salir les vangantama Weranson pour na buzoba ya ba Gaulois na ba Spiritas. Mes chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, Saint-Figaro, nous avons tendance mon côté tanto yaka awawa. La journaliste d'investigation appelle cette information il y a 100 tendances. Voilà, avant de commencer, n'abi que so partager mission so like yango bongama pour ba bordir tout ma awawa, vous en avez besoin de commentaires na yo pour to kola. Voilà, je salue monsieur le sponsor officiel Monsieur Gamilson pour les États-Unis, n'abi que SMS zoya, n'abi que moi phone call et ça l'anglais l'ingimoko. Voilà, je salue Anthony Madidi. Et sans oublier Monsieur Dodo Maziza, Mwana Schengen ya propre. Voilà. Saint-Figaro égale à lui-même. Si koyo, to bandana nous, moi critique, analyse, balobi, le vanganta ma concert ya Fikin et Beta Maki. Nga atali concert te, olimbisanga. Nakina beto hôpital, natali concert te. Ya on a eu Sabino, au Beninga que non, Saint-Figaro, est-ce que vraiment yangia makako beta concert wana te na excusez-moi yangia makako beta concert wana te na ya Paris na Adidas Arena. Est-ce que yangia makako beta concert wana te bandela ka keloko wana zako mituna nano? Est-ce que le vangantama penza abete ki concert wana kitoko? Soki abete ki kitoko eloko nini fallait abakisa pona Adidas Arena? Eloko nini fallait alongola pona Adidas Arena? Nessa cabine nous a nulle part. L'émission mon côté au bras les cambo, tous on to kanya on to kina ngona na bureau va traiter yango a PCB nous réponse. Nulle part et ça la marater, c'est un Figaro. Allez c'est la lobby la cabine non na bureau les vangantama, bido ba na maison mère. Ça dit bombelo yebi yango. Christian Aimé papa na Christevina Bounia, yebi yango. Monsieur Serge mon Bundesliga, grand manager IT manager na Bundesliga Allemagne. Et bara mon place aux allées. Alors, les vangantama ndenga zali awawa, mona ki ba spectacle au sala manakati ba répétition, mona ki ba ballet, ba acrobat, ba zo matam, so ba zo kokweya. Balobi eloko nini o bino boza nango besoin pour na Adidas Arena. Bo ba ngate na okota na kambo ticket, po bo bisa nga toujours Saint-Figaro le bela sala promotion, mais tant tout ça la promotion mo pe nani ya moi kanga sala capture ya billet na yeto kenda ko somba billet to aso bien online atindeli Saint-Figaro to lo ba kana bino à chaque fois. Bozo ka biso regretter. Biso to sala part na biso, bino bo sala part na bino zaka modèle wana. Voilà, Saint-Figaro égal à lui-même. Ce côté le bela nous affaire ya ba billet ya les vangantama. Mes chers frères et sœurs, tout ça na problème moko. Et Sarabino, toza plongé, boza plongé na ba buzoba oizo le kamopanzi. Boza plongé na ba buzoba oizo le kamopanzi. Tala guerre ya Ferregola na Héritier Watanabe etali bino bana maison mère na nini. Batwana mi bale wana si balongwa maison mère kala. Boyebi pe bien que balingana bango ya ntsonete basaka ba semblant bango no surtout balongwa wana. Bosala ba guerre na bango, te ma guerre ngo za impact te
Alors, il faut pas inclure comme ya wenge musique à maison mère na kati. Alors, il faut pas inclure comme les vangantama, les verts rouges na kati pour guerre na bango et soit succès. T'es pas battu baso ko répondre bango te. T'es pas battu baso sa bango te. Alors, ba comme ko s'attaquer directement na odile manzaka. C'est parce que so talent na ba informateur nyoso tout ya wenge musique. Muto zo pelle la minute ozo tsambanga danger pour na makambu ya wenge musique maison mère. Les vangantama, ça veut dire les manzaka. Alors, plan d'action, plan la bango nini. Il faut que nous déstabiliser au dit les manzaka, t'as perdre vitesse pour na makamba promo, na makamba publicité, couloir et kolala. Tant couloir et kolala, bien te comme malamu te ko selate, sold out ko zalate, on va ça nini, beti kelelo. Bon, faut qu'on la mette sous, bon boulet, bon la distraction. Bon boulet, bon la maison mère. Nè sabino, ennemi ayaka na nzela mokote. Bazo simba, bazo tika, bazo simba, bazo tika, bazo simba, bazo tika. Ta bazo simba, bazo tika, wana bazo tala nani. Joueur makasi, Messi aza nani, Ronaldo aza nani na équipe ya maison mère. Baya ba simba bakanga to bako simba bakangi partout zolala au monde apenza ke non ekolala tongo kolala wana esali nini vers asoli sold out te bango kamp ba yo seka. Combien de fois bozu message ya bagolois, combien de fois bozu message ke no bola mabole boule bana maison mère. Nè sabino ennemi ayaka na nzela mokote. Bazo simba, bazo tika, bazo simba, bazo tika, bazo simba, bazo tika. Ta bazo simba, bazo tika, wana bazo tala nani. Joueur makasi, Messi aza nani, Ronaldo aza nani na équipe ya maison mère. Baya ba simba bakanga, to bako simba bakangi partout zolala. Au monde apenza ke non ekolala. Tongo kolala wana, esali nini? Vers asoli sold out te bango kamp ba yo seka. Combien de fois bozu message ya bagolois, combien de fois bozu message ke no bola mabolia bakoyate. Combien de fois bozo maele te bima la guerre wana bo bima bo kende kotala kota na site ya Ticketmaster ke na Fnac kende kotala combien de billets pour les vanganta médical. Na to kota on kala mita bana ba démission na ngai awa. Na ba gradin, à peu près ba gradin nyo surtout à peu près ba 1000 billets sans côté na fausse wana tikali. Alors bon on a ba distraction concert tikali 2 mois. 2 mois concert tikali 2 mois. 2 mois tikali faut ba spiritas ba bundi sango ba golo ba bundi sango Adolphe de Bengeza ya bundi sango na ba binemi fantôme bo mona bango te basaza c. Bandeko faut la vigilant na yebi ke équipe ya makasi ba bundi sango toujours mais ba adversaire mo baza lembele baza la lembele ceux qui bobeti bango kara. Est-ce que tout le nom pembe nan de fone penza boye musicien moko boye a fait rigola longwe na ye musicien mo a fait rigola longwe na ye. Est-ce que odile manzaka mtafuta ba musicien fait rigola? Est-ce que odile manzaka mtafuta ba musicien ya Héritier Watanabe? C'est quoi akolongola la musicien na musani bobete concert kolwezi boyembi parti ne bokumisi ke no longwe to yembi parti na yo tiki nzembo. Oui bien c'est ça challenge na bino yango wana olongwe to yembeli yo bravo ngona sepelele ko na bongo po bato ba nolongwa na ba orchestre na bino bazana ka sans valeur place bazo kende nazana ba audio moko ya batu ya faire rigolo bato tindelanga awawa ka vana ba émission awawa no yoksanga bino. Donc, bah ça déjà que tu l'as nanu le wenge musique à maison mère soit déjà que bino bolobaki
bokosala nini, bokosala plein, bokosala sold out un mois avant. Wapi yango boseka bino nanu. Batu ya fait rigola. Bazo sekana batu héritier. Ngai passe Figaro awa ngai na losa rabino pardon micro moko. Ngai na losa rabino na ka sa tendance. Ezaka te que so na lobeli makama wera na mto wera te. So lobeli jibe na mto JBT. Na tala kande côté oyo yeba bazo s'attaquer mingi la ndeli likamono investiguer nango oyebinde ni akolobela. To kana no audio oyo pardon tela ngango na régie. To kande ne kozala. Bonjour, bonjour. Sikoyo biso nde toyebeli werason après très na kotaba plein mais to comprendre te le sold out ezalaka te pona Adidas arena nae et pourtant msuba leka ba tobolango bon nana lo ba lisusu pona moto soki mwana soki mishka o ayemba pa ebiti afanda pa ba bokilo nae avenir Thierry akota wese moko na bokilo soni teka munoko pamba aluka pana yake ni kufanda ti suko yaka akubuda ba TV babi pa yemba ko kene pe ko yemba ti suko wala pe misisi wana ko bina pe to muni pe akokane pe ko bina ti ba tsaye ka pasa ka de mulu masha mumenu ndire nde balobaka ba tika biloko wana bon allez à suivre. Bon, au moins, hein? Bah, la question est déjà, tant on a eu que bah, vos sports, en tout cas, dans sa cabisi, hein? Bah, golo va bengaka, bah, spiritus va bengaka, bah, tout va bengaka. Si mission boue, donc bah, maison mère va benga, bah, takenga. Oh, le bec, oh, pour ta fille, bah, benga, bah, takenga, bah, spiritus, point nini, alors bah, vérité, dans la yangouane. Tout le monde est déjà, alors bien, bah, bien, les vangantama. Alors bien, comme bien, les vangantama, alors bien, nini. Ba yebeli yanso na ba plein si le lot sur le salamate ce que sol tant ba boué yo siko prouver ba mo le lot sono no so mitikete des numéros ya moza na c'est s'il vous plaît bobenga biso botindela biso ba bien na bino to balancer yango et yana boto yana moi dans la vidéo moko awawa héritier wa totela no vidéo ya wera son dans tata mutumbutu na totela bino héritier wata na ba fabricas na ba beti ba calcula lobi que non tango bazalaka na wenge to bazalaka ba déplique na maestro bazalaka na place oyemba te bon ça montre na bien moi investigation pe na sali hein fabricas na déplique bazalaka na place oyemba te ba bimande te pa yansoni yantu nazo bango poani wana directement koloba yantu no sala musala malamu te héritier na place wana bon tout la nono audio bon to zonga nanu toleka Voilà, nous sommes de retour na kati ya plateau na biso, je crois bolandi héritier Watanabe ba propos na ye ndenga lobaki na émission na salaki wana. Toleka. Na Fabregas ba na micro te, même des pliques azala na micro te. Si pe ba longwa bazala na micro te. Poto bon, to chaka clairement. Fabregas alongwa na nini? To imba 5 micros. Wera son, nga les bogards na coin eboa to Olivier. Koto tade et koto nga, koto tade to miel. Bazar micro te. Ni déplique, ni Fabregas. Voilà, nous sommes de retour na kati ya plateau na biso. Je crois bolandi héritier Watanabe ba propos na ye ndenga lobaki na émission na salaki wana. Bazama loba c'est mfika roté. Ce que to kotsa no mbutu moko boye ozali koleka na yebi kezana ngo des vidéos un peu mixées mais à cadre émission na biso et singa to laksa no so tout. To kotsa rando ya soi-disant que non Tata Bobich azali ko répondre Weranson. Bon, avant tout quand on a la vidéo na boss kize ngai to le blano makambo ya concert ya Tata. Est-ce que vous voyez que non concert ya Tata za ngoma kiona? Atene ba fiche na ye concert ça on les 18 té. Bah courageux ba na vie hein.
concert est nango le 18 T, sans vous mentir. Donc, il y a à cause de sa distraction dans ma cambo. Il y a la maison mère. Bitumba na bino ya concert na bino oyo ezaka we rencontre ba héritier te contre ba faire rigola te na ba Dolph na ba fantôme obo ebité baza ebele. Alors faut faire attention boko taka na bino ba bitumba ba te ba so ba bunda botika ba ba sa ba kamna ndenge na ba lobi mabe Christian Aimé mwana bunia papa na Christ TV Irène Mambweni les bourgeois Mobutu Kiwawa. Un vrai fan club, il y a CM Figaro, nous allons toujours. DJ Chris, le grand manager de Wembeck. Voilà. Toko Tsasikoyo, Tata Mobich contre Ranson, le roi de la forêt. Bon, il faut dire la vérité. Et ça, on a droit à la pixar, on a été au long. Ok, ça, la makamna yo. Ma bindi, koluba ma bé. Tu vois, ingratitude. Toi, ça a reconnaissante, c'est pas bien. Ça ne pas repérer sur le beau côté. Souverain, ça massa. Ça massa langai. Didi Massé, ça massa langai. Blaise Moura, ça massa langai. Donc, moi, pas ça massa langai. Ça massa langai. Autant il y a les gars à la TV, alors on a ça moutouna yété, pas ça massa langai. D'où la technique. Il y a un coup sauté. Quand on a consommé un concert Mombo devant 50 000 personnes, on a consolé. Attends, à Bazo Kende, on a fumé tout. Beta pena ba calcul. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On a vivre. Bon, est-ce qu'on a une expérience? Oui, bien, au coup, il y a un te nenga funa sana convaincre ulinga aza fo moto aza fo fo tsaka nze aza fo aza la kofolo mida aza fo moto oui la zone aza fo moto rapport na makambo na bango eza bien te il faut marcher avec les gens qui sont bien avec toi mais bato balongwaka na l'esprit mabe, c'est-à-dire aux ana intention mabe nga funa prouver vu na zaki na ye mabe makasi a père nanga ndinga na longue pas na salila na l'accès nga pena danser est-ce que père au sepena mais comment moi nous prouver nga papa nga mona bouteille exemple on est sur notre la garçon na wera na façonné de ma façon pour le babaye ba et alingaka ki ne Canada pas grand frère les Jonathan allez le faire na on sabi na pomme de terre na nemo moi la main fana to sala boulot to sali boulot il n'est même pas intelligent na format bango na l'accès bango boulot ndeni ba pechaka Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Il y a Saint-Figaro, je crois, Bolandi, Mbutu, il y a Adolphe Dominguez, alors, je salue Serge Mundele depuis Allemagne. Donc, il va à bientôt. Groupe SM Serge Mundele, Mobateli. Donc, na RDC, pour soutenir moi, Mboka, Oyo Sala Makambuya, bien à mon kill. En tout cas, l'été, Serge Mundele, Bundesliga de Makambu. À bientôt. Compagnie à RDC, SM Mobateli RDC. Voilà. Saint-Figaro sans rancune, sans les cambois, nous allons toujours critique surtout. Et ça l'a bien beaucoup mais la biso to yamba ka téléphone to répondre à tout le monde. Surtout à ma finga, nous aurons comme critique. Voilà, Saint-Figaro le cambois to côté nabino lobby pour na compte rendu ya ba billet le Vamantama et Kofi Olomide ba concert mnene oyo ezobeta mana prochain mois et puis na mois ekolande octobre. Saint-Figaro, bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka pona ba voiture te.